bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema a plastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema kumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Et c'est un peu vous avez ça télévision on a mis pour la colonne info lingala journal il y a peu pour le peuple wa week-end on va voter la vidéo tout fongola journal pour le savoir que président de l'Assemblée nationale le professeur Vital Kamerhe hier à Fongola qui jeudi 12 décembre salon Talatala Oyo les alliés organisé et longo na groupe d'études sur le Congo puis institut de congolais de recherche sur la politique et la gouvernance et la violence héritier Mapiné mais après c'est bas détail. Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, a Fongola qui jeudi 12 décembre 2024, le salon Talatala, organisé et longona groupe d'études ya Congo, GEC Namoku CP Institut Congolais, ya recherche politique, gouvernance, violence et bouteli. Et Zalaki Bongo na présence ya rapporteur ya Assemblée nationale Jacques Njoli pe ya ambassadeur ya Suède na République démocratique du Congo Joachim Vaverka. Le salon Oyo ezali consacré pour la transparence parlementaire na Assemblée nationale yango ezalaki focalisé mingi na présentation ya ba résultats ya études Oyo ezali kotalisa ba défi ebele Oyo Assemblée nationale azana yango tangu ya précédente législature pour nawana salon Oyo rapport ya études et pesamaki na numéro 1 ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe. Objectif ya makasi pour na salon Oyo ezalaki ko dialoguer et longo na ba député, ba experts, ba citoyens pour na moyen ya malonga pour na ko renforcer transparence et recevabilité parlementaire. Yango ezali bongo ko discuter pour na Oyo etali ba changement Oyo bato nyonso bazali kolinga pour na législature ya sika. Azwaki Maloba, président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, a tel ce qui ba réalisation ya bureau ya sika ya Assemblée nationale pour la législature Oyo ezali ko se clôturer pour ce Oyo pour la deuxième session annuelle. Président ya chambre basse ya parlement a précisé que législature Oyo est ko se focaliser mingi na makambo etali réforme ya appareil étatique mingi penza rôle ya législateur pe na Oyo etali contrôle parlementaire ya makasi. Objectif ezali kotia intérêt ya peuple na katikati ya makambo nyonso. Alobi mission na bango ezali ya contrôle parlementaire ezali eloko moko ya litomba po na ba loi boye alobeli programme ya gouvernement Oyo ezwa mibongo na makambo ebele kasi eloko ya malonga ezali ko contrôler pe ko sala suivi pour na kotala ndenge ni gouvernement azali ko exécuter programme na ye par rapport ya budget Oyo ezalaki défendu pe adopté na niveau ya Assemblée nationale liboso ba congolais pe mokili mobimba ndenge
président de l'Assemblée nationale Atalisaki Nangambo na rapporteur de l'Assemblée nationale professeur Jacques Njoli a exposé qu'il y a des défis de la perspective, il y a organisation, il y a des travaux parlementaires à Zongela Kimingi prise il y a parole pérole il y a parlement à l'obéla qui le sous-soupé à rappeler qui qu'on légiférer, qu'on contrôler, puis qu'on représenter. Rapporteur Jacques Njoli Nassima a Kumisaki, Monsala Oyo Salimi et pas il y a bureau, il y a chambre basse, il y a parlement. Oyo na tamoko ya muke, ba actionner contrôle parlementaire et l'on a plus ou moins 150 questions orales. Boye centralité, il y a jeu démocratique, ezali kotambo na parlement. Donc ceux qui boza na parlement, oyo ezali kosala mosana makasi, démocratie et koye bana komona na peli sous ceux qui parlement, ezali bongo sierosé, goduloté, boye bokozana démocratie moko ya malongate. Bosimbake avant ouverture, rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Njoli, Akambaki ambassadeur de Suède auprès du président de l'Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe, accompagné de Fred Bauma, directeur exécutif de Ebouteli, Trésor Kimula, Oyo Azali directeur de pilier politique de Ebouteli. Pour nous présenter des références à Salon Talatala. Activité Oyo Ezali soutenue dans l'agence suédoise de coopération internationale et de développement. Projet Oyo Ezali ko permettre na ba citoyens ba chercheurs pe ba partenaires internationaux ba yeba na kolanda ba intervention ba vote ba initiative législative pe lisusu ba moyen ya contrôle ya ba député na Assemblée nationale nyonso wana na ko surveillaka mise en œuvre ya engagement ya gouvernement na ba différents secteurs. Nanga Moussouba, qui est première ministre, Madame Judith Soumina Toulouka, il y a un qui discours en ouverture, il y a 12e session ordinaire, il y a conférence de ministres, il y a autorité du lac Tanganyika, on a vu province à Kinshasa. Reportage. Ville ya Kinshasa, capitale, il y a République démocratique du Congo, Ezali Koyamba, 12e session ordinaire, il y a conférence de ministres, il y a autorité, il y a lac Tanganyika, beaucoup tani Oyo, Ezali Kosangisa, représentant, il y a Burundi, Zambie, et Tanzanie, Bangonyos, ministre, et haut fonctionnaire en charge de la ressource hydraulique. Namaloba na yetu na discours na ye premier ministre Judith Suminwa Atalisi RDC azali kotalisa importance ya mise en œuvre ya convention pour na oyo etali gestion ya balag ezala signé depuis 2003. Bongo a souligné que convention oyo ezali ya malonga pona kokolisa ba relation entre ba état nyonso bazali pene ya ba mai pona ko garantir gestion moko efficace et durable ya makambo nyonso pe atalisi engagement pona ba recommandation nyonso et ko bima na ba session oyo eutaki koleka pona ko favoriser action moko concertée gestion durable ya lac Tanganyika ezali bongo na centre ba préoccupation ya gouvernement Judith Suminwa azali ko veiller na mise en œuvre ba recommandation nyonso oyo ezalaki formulé na ba session oyo elekaki bongo ndenge premier ministre Atalisi ba participants bango nyonso ba reconnaîtra ki ba défi ya makasi oyo région azana yango mingi penza surpêche mingi oyo ezali ko menacer biodiversité ya lac pe contrôle militaire ya activité Jean-Pierre Tumanga Bwana ministre congolais ya pêche pe élevage ye Atalisa ki importance ya ALT boye conférence ordinaire ba ministre oyo RDC ayambi pour la troisième fois réunion ordinaire ya conférence ba ministre ya autorité ya lac Tanganyika ezali eloko moko ya malonga pour na rôle ya makasi na ba institution ba discussion et ki urgence ya kota en place ba restriction mingi pour na gestion moko ya malonga ya ba ressources pe ba tenir compte ya ba enjeux sociologiques politiques pe sécuritaire. Premier ministre Atalisa ki pe compassion na ye pour na ba famille oyo bazali touché na ba inondation na lac oyo ezali kotalisa moment moko ya recueillement pour la mémoire na bango lelo abengi ba partenaires techniques ba ye bana kosala ba effort makasi pour na s'engager na ba résolution nyonso ba problème humanitaire oyo ezali lié na gestion ya lac. Conférence oyo etalisi ndenge moment moko ya malonga pour na ko définir ba stratégie oyo ko assurer sécurité alimentaire et nutritionnelle na région pe ko préserver écosystème vital ya lac Tanganyika. Bosimba ke gestion durable pe responsable ya écosystème ezali bongo 6e pilier ya programme d'action ya gouvernement Souminwa. Kalakaka na wasole tali premier ministre Madame Judith Soumina Toulouka pour le que sabino ke mokola jeudi 12 décembre hier à sala kibongo visite spéciale à misala za kotonga et pas ya bâtiment il y a centre de ressources Mosala
oyo ezomi mingi penza na Institut Technique Agricole na Mombele kuna na commune ya Limete. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka akendaki kotala misala ya botongi ya bâtiment oyo ekoyamba centre de ressources Ceder Mosala na Mokuse yango ezwami na kati ya Institut Technique Agricole na quartier Mombele na commune ya Limete. Bosimbake ezalaki bongo na présence ya ministre ya formation professionnelle pe métier Marc Ekilali Kombo. Boye représentante résidente ya agence belge ya développement Enabel na Mokuse Christa Verstraelen Yepe azalaki wana elongo na ba membre mosusu ya l'institution étatique. Patron ya exécutif ya République démocratique du Congo a visité ki ba site nyonso et pa wapi bazali kotonga Ceder Mosala. Bosimbaki premier ministre Judith Suminwa Tuluka a visité ki misala pe abeta ki masolo elongo na ba apprenant ya centre oyo bazali ko accompagner ba jeune ya capitale ya République démocratique du Congo. On a excellence ministre Jean-Marc Ekila ba pesa biso encadrer ba jeune baza ba désœuvré awa na réseau. Place ezalaki presque ba kulu na ba voyou ba jeune ba bandaki ko créer terrain awa. Mais koya na yona excellence Ekila basali grâce que longo na centre ba école to komi ko encadrer ba jeune na sima formation ya auto école ba jeune amsu ba komi ba chauffeur ndeto sepeli na initiative oboye nango exactement code de la route puis ministre azo sunga biso na ba manuel mususu pona ko lakisa bango bayeba ndenge nzela batambola pona ko éviter pe ba embouteillage parce que ça dit pe na manque ya formation ya ba chauffeur mususu bon eza vraiment semi gratuit parce que ministre a ba disposition mususu esenga que to former bana bazana mbongo te. Centre Mosala et contribuer activement na développement ya ville ya Kinshasa pour accompagner bilenge 50% ya basi bakozwa pe misala pe auto-emploi et longona appui technique pe financier ya Enabel RDC. Parmi la filière oyo ezali concerné Kotanga, agriculture pe transformation agricole, énergie renouvelable, numérique, construction, il y a tourisme, et puis sous logistique. Apprenant nyonso bazana capacité, il y a créer et développer ba micro-entreprise oyo ezali bongo ba potentiel croissance na bango. Et sengeli bosimba ke chef ya gouvernement azali ko tenir na promotion ya entrepreneuriat oyo azali ko considérer yango lokola opportunité moko ya malonga ona intégration ya bilenge ebele na marché ya misala. Botongi ya site oyo e ko pesa ba service ya accompagnement et pas ya bilenge de 18 à 35 ans. Mingi o bazali ba demandeur d'emploi pe bazali porteur ya ba projet ya entrepreneuriat na bit ya ko créer ba emploi moko ya malonga pe oyo e ko umela na ba différents secteurs et activités na ville ya Kinshasa. Délégation ya ministère provincial bakitaki bongo na commune ya Selembao na etinda ya ministre provincial ya ITPR Alain Chilungu pona ko sala étude ya banzela nyos esalema kibongo na bokaspe initiative ya élu ya Selembao honorable Maotweni Christian Kengebeni ya pesibino ba détail. Diyo moko ya makasi pe très prometteur entre honorable Maotwene oyo bazali ko benga le responsable et longona architecte ya ville ya Kinshasa Alain Chilungu ministre provincial ya ITPR après qu'on soit ensemble ba voya sagesse ndenge kaka elomaki samedi 7 décembre 2024 délégation ya ministère ya ITPR ba kitaki na commune ya Selembao pona kotala faisabilité ya banzela na kati ya commune chère ya honorable Maotwene et pa wapi ba pesa confiance et pa ya population Korta, Kobandana Avenue Luyeye, Prince Yakala, Avenue Kaila, Avenue Kinzongo, Bazui 24 novembre, Kimvwedi, Kimbala, Nyonsoana, Nabakarte Inga, Pelubudu, population Nasima, Bayaki Ebele, Pona Kotala, Pena Mikro ya Info Lingala, Baloba Kibui. Kala Tozari na Prince na biso ezalaki awa. Tant biso tokola ki ezalaki kitoko mais siko côté koma mabe po prince ezate transport foko mata musika kuna talaka nzela eza kitoko te mabe pe leki mingi po nini sécurité ezate so toza na prince batu bakozala bakota mingi to okota pe na ba mikonzi misusu bakota pembeni po ayebi ki azana voiture ne akoma pembeni na ndako bon akepeli boso asunga bisa bia ado asunga bisa batu mingi na sana bakuma ba fatire mingi biso ebele mais ye asungi biso apispe mingi na sekuna yebona bongi sel biso
Pèlerinage oyo et continue qui peti na ba quartier camping una pe population atalisaki esengonayi. Awa na toza na camping. To na witi banda musika ya badiadingi kuna na eko tourner ti awa na camping. Toza na pasi ya transport ya kosakana te. Tala nde na toki na mati bangomba mokutu ya kosakana te ya incroyable. Mais tozo ke sima ya mabele. Batu ya ko soutenir lokola ba mao. Pour basa la biso prince e bandi banda camping e bimi ti badadingi ti na rond-point Ngaba ozomona e bimi na Ngaba wana po esunga biso. Honorable Maotwene yepe na ngambu na ye azanga kite kopesa ba précision. Gouverneur Daniel Bumba o tuzo profiter kopesa ye merci pour na souci wana lati ya ko reconstruire quelques infrastructures ya commune ya Selembao. Et bande kwa Selembao ba yaya ba mama na biso ya Selembao batira kimia na bino kalate misale ke banda. Lelo taki mukolo ya kosala étude de faisabilité o ete ko sala ba membre ya bureau ya ITPR et ba okene ba pesa rapport et décision oyo ba kozwa eza la faveur na biso. Tozo croire que eza na faveur na biso kalate bane ya komini ya Selembao molobeli na bino ye oyo pona oyo botindaki ye mission kitoko azali kosala na niveau ya assemblée provinciale. Honorable Maotwene au cadre ya parti politique babengi Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse parti cher ya autorité morale Gentini Ngobila Mbaka mosala kitoko. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba ya coupe couture électricité P informatique bango basala ki ba pratique ya ndenge héritier mapine mpela dilani ba pisimino ba détail. Ndenge omoni biso lelo toye na atelier tozana ba élève ya deuxième coupe couture et lelo tozo sala tracé ya corsage de base taille personnelle. Toko tongana nute soki basali tracé te ndenge omoni biso lelo ndenge bana yo moko moni bana bazo sala ba tracé ya taille na bango moko poto lekana na coupe donc ngana za wana pona ko guider bango pona ko expliquer mais bango moko ndo moni ba sala tracé et baza na facilité directement ya ko poser pe ya ko kata mbala moko po bazo sala déjà ba tracé na bango lelo et une fois na remercier kaka son excellence visionnaire Nerombungu pour na initiative ya kitoko memela biso eloko moko ya bien kisensu et puis na Kinshasa o ezate na pesa ka atelier na 3e électricité na 4e électricité to ko sala manipulation ya démarrage étoile triangle deux sens de marche ya ba machine bozo mona oyo yango to tumba étoile triangle deux sens de marche yango tozo sala na bana ya 4e année des humanités. Tosengi na bana o bazo tarder ya koya ko mama na Mama Pemba tala batelier yango. Batelier yango awa nyonso ezali o nyonso lingi ko sala comme travail ya manipulation o etanga makana classe tozali nango awa. Lelo toye pratique informatique na bana ya 3e humanité commerciale. Donc le rôle à tozarana bango na Excel, totanga Excel. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction logique si. Toujours là, ça va on nini, bah ça là, bah calcul, peut composer bah conditions d'une façon automatique dans Excel pour afficher les résultats attendus. Yango tout ça là bango. Nous étions d'abord là-bas et nous avons écrit toute la théorie. Ce qu'on a la pratique, bah la barota là, tout ça là exercice. Où on afficher les résultats, il y a bana bazui. Donc par exemple, nous voulons élaborer les palmarès des résultats des élèves. Maintenant, on sait la fonction si pour élaxabiso bana oyo bazui, na bana oyo bazui te. De bête avant ma soeur tarife la société pour la population avant mingi penza na quartier Fimi mingi penza na avenue Kimbala na commune ya Bumbu baza kolela makasi po na mawiwi ndenge baza koyiba ba compteur prépayé ya SNEL. Reportage.
Bakomo oyiba biso ba compteur ya ba crédit ya courant o batela biso ba se mabete mais miyibi bakomiso bolali boye ba longoli ba compteur wana toyeba te so ba sa nango nini nde toyebite. Population avandi na quartier Fimi mingi penza na avenue Kimbala na commune ya Bumbu bazali konyokwa makasi likambo etali miyibi na butu bango baponi kaka koyiba bango ba compteur prépayé soki miyibi bazali koleka ba compteur prépayé nyonso ezali na yango kokende na tina wana population azali lisusu na kimia te bazali komituna eske basala nini balala lisusu pongite to pe basala nini pona makambo oyo nyonso ezali kokomela bango. Donc to comprendre te batu ba sa biso musala koyiba biso bakuba bakaba ba compteur do to yeba te zana ni o ba sa musala mo kitoko te l'état bonisi libiso poto sepa to zana éclairage mais ba liga to zana molili na butu bona bolala ki ba yeba longo ba compteur bazo yiba tozo yeba te so parani papa salim so bakama lambu kasi biso moko batu tozo sala mabe toko loba suivi ezate na SNEL suivi ezate donc lumière publique ezate yango na ozo mona ba misusu bakoya tina bandako ba misusu tu baza kozwa ba longe pona nini bazangi ba courant tango ba ye ko installer ba courant ba misusu ba tieli bango te alors fallait siko batu nyonso bazwa pe lumière publique yala eza ko éclairer partout comment on a volé coco diminué. Baïba de la place benaki mala kwanti kwa o soke oke veut faire ma pang. Donc bazo yi ba compter fort. Ya osa ku ba jete. To banzi ke bande ko nyonso bazana mo mesano mabe ya koyiba ba compteur prépayé esengeli kotika pamba te moyibi ezali musala moko ya mabe soki population azio na maboko ekoki kosukela o mabe. tozongela bon masolo fait les pour nos que ba jeune oh batia kasirage kuna na IPN ba s'organiser ki makasi ba kabola ki ba équipe mi balé ya 12 baza pene ya église la borne bolanda reportage au Kalai ngangu kalai technique ndenge kaka ba mesana koloba na ville ya Kinshasa bilenge oyo bozali komona bango ba mesana kotia cirage awa na IPN na Binza na commune ya Ngalema bango ba sala écurie na bango pene ya église la borne ba kabolana na groupe de 12 boye misusu bazali kosala 3 fois par semaine misusu pe bazali kozonga pona kosala 3 fois et koma lokola entreprise moko boye nzokande bazali pe ko gagner misolo na bango belé pambate milliers oyo na IPN ezalaka vraiment fréquenté lokola église la borne ezalaka pe na batu belé bilenge oyo bazwa yango vraiment lokola métier na bango bazali koleisa pe ko bokola bato kaka na mosala oyo bazali kosala aviane zaki o kataye simaye atika tolu kwa mbongo mbongo ngene liboso mbongo wa netolo article 15 mopeto toujours en avant. Tout d'abord ils a bien posé des biso ya mabezaka ke komona ba chaîne oyo ba débrouillard te ba chaîne oyo ba ebi koluka te lokola biso net boy ko pesa te na boy na bana na ndako na boy na chômé na ekolo koluka boy de libota na ngai e de na bandeko na ngai on na osala boy. Il n'y a pas de son métier ndenge balobaka, il y a que de sortes gens bandeko oyo nyonso basala kamisala ya mabe lokola ya kuluna botala bandeko oyo ndenge bazali kobika kaka na mosala oyo bazali pe kokomisa misolo tina bandako na bango bongo oyo vandi okangi maboko kaka pona kokataka bato machete esengeli otika mosala oyo pambate leta esi ya tebino misu bolanda ndakisa ya baninga. Ba prophétie ndenge na ndenge wazali ko pesa pe ba révélation pour etani mboka pasteur Kabundi Walesa aza ko sala mingi pomboka ekene liboso bolanda reportage oyo. En République démocratique du Congo, Dieu sait choisir son humble serviteur, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, afin de prier pour notre pays. Comme nous pouvons le rappeler, avant la publication des résultats des élections présidentielles de 2018, le diable avait planifié qu'il y ait un bain de sang dans notre pays. C'est ainsi que Dieu avait averti cela à son serviteur et l'avait instruit d'aller à la montagne pour prier. Le pasteur est allé à la montagne de Ngombo Shaba au Zimbabwe pour y prier et où Dieu fut alliance avec lui au travers de l'apparition de l'arc-en-ciel.
tolingi tobondela mpe mpo na mboka na biso Seigneur Jésus lokolo pesi na charge mboka ebika kaka likolo ya ngomba esika tozali arc-en-ciel ebimi pala moko na couleur ya drapeau ya Congo eza signe ya paix ya restauration po ekomi ntango ya mboka Congo ezwa mpe kimia. Cependant, le même arc-en-ciel est apparu le même jour de la publication des résultats à la 10e rue de Limete. Il eut passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo entre le président sortant et le président entrant. Au cours de l'année 2015, Dieu avait révélé à son serviteur que s'il y a malheur en République démocratique du Congo, c'est parce que, à la source de ce malheur, un ancien dirigeant avait livré le pays entre les mains de Satan. Un ancien dirigeant, étant père de la nation, avait livré le pays entre les mains de Satan. Alors, pour y remédier, il va falloir qu'un autre président de la République, père de la nation, puisse remettre symboliquement le pays entre les mains de l'Éternel pour sa délivrance. Donc, quand le pouvoir est dans un chrétien, il faut que la prière et la dédicace de dédire solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Zambé Apambola, président de la République, à partir d'aujourd'hui, Nzambe azobanda makambo asika na Congo. Saint-Esprit avait inspiré au pasteur à la montagne de Ngombo Shaba au Zimbabwe en 2018. Le Saint-Esprit les a utilisés dans la bouche du président de la République lors de la prière de consécration du pays au stade des martyrs en juin 2019. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exorcerai du ciel, et je pardonnerai ses péchés et je guérirai ses pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Par ailleurs, toujours au cours de l'année 2015, le pasteur Claude Kabundi Walesa avait déclaré qu'il y aura de l'eau et de l'électricité en abondance dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville d'Mbujimai. À ce jour, grâce aux œuvres du président de la République, chef de l'État, l'eau et l'électricité sont devenues une réalité. Des routes et des écoles sont construites aux normes des standards internationaux. Le pasteur Claude Kabundi Walesa ne s'est pas arrêté là. Il a pris le courage d'aller investir dans sa ville natale en Mbujimai en construisant un grand hôtel de luxe équivalent à 4 bâtiments de la même taille qu'à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Par cette bonne attitude, le pasteur Claude Kabundi Walesa donne un exemple parce que lui-même, il croit à la vision que Dieu lui avait révélée d'une République démocratique du Congo prospère, puissante et riche. C'est alors qu'il demande et recommande au peuple congolais, à toutes les personnes de bonne foi qui veulent investir, de saisir cette opportunité car l'avenir est meilleur. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa. À la pochette. Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci. Merci pour les Protivap. C'est bon pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote ma bote la Bino. Mama kanta bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap.
potopoto kitoko pona ba bébé pro. Toza la communiqué écologique que vous l'avez leur tour Le monde, je suis venu près de vous pour vous expliquer mon importance. Famille ya professeur Jean-Moïse Ilunga Kachimanga pe famille ya Ntumba Bitema bazana mawaya kwebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mwasi mama pe ndeko na bango bakadi panda Ntumba Julienne Oyo akufaki jeudi 12 décembre 2024 na hôpital militaire ya Kankokolo na sima ya Bokono. En attendant programme Eyeba na Kosalema, Matanga ezali bongo organisé na avenue Bweya numéro 26 quartier Ngomba Kikusa na Binza Ipen na commune ya Ngalema, référence nzela ya Bois di Marine Are Makaku. Tika été communiqué Oyo ekomela bato nyonso bayebaka bongo mama bakadi pendant Ntumba Julienne. Info lingala journal ya peuple pona peuple mobimba to kaboli mawa elongona libota ya ingénieur Aimé Kachimanga. Vous allez qui est belle pour la colonne info lingala journal ya peuple la plus que vous sepelez qui n'a pas merci. Negor Ntingi Matomi Nazaki na sima ya caméra héritier mapine mais superviseur qui journal oyo montage j'espère que pas Fabrice Lundombi ngala minute de rendez-vous mon kola lundi au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya okoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye dokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye pona kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover pona kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.